Otala kana oba vidéo. Mais vidéo oyo eko choqué yo. Naza série na makambo nazoloba. Vidéo oyo eko choqué yo. Omo eza somo na ebisa eza somo. Tangango panzango na monde mobimba la bantu nyonso to ata banoki mbangiste bayeba. Paul aza chao aza ndoki. Barman wana tu batelemi ya kibokonza papa molimo santo tata simo kimbongo kiangani. Bandoki basali bapacte ba makila. Je suis Régine Nkey depuis la France. Alors, ne bougez surtout pas, car vous êtes sur Kimbangu 21, number 1. Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Kimbangu 21 azali ba bino Jomak. Otala kana oba vidéo. Mais vidéo oyo eko choqué yo. Naza série na makambo nazoloba. Vidéo oyo eko choqué yo. Eko choqué yo à tel point que ozala na 3, ozala na 26, ozala soki wapi vraiment soko ozala na molimo nzambe vidéo oyo eko choqué yo. Nakanisi batu mingi bakomaka to batinda ba message balobaka Jomak ozo pelisa moto, Jomak yo pelisaka moto. Nalobaka mingi ke batu wana boza sous-informé na ba makambo to na évolution ya makambo ndenge etambolaka. Mikoleleki ndenge na yebisaki bandeko balandanga na Facebook to ba oyo tosolaka mingi parce que na Facebook tozalaka mwa mingi. Ba papa ya mokoto ba monaki malamu ete faut ba lancer les choses sous message to ba message ya réconciliation. Ezalaki na mwa clip moko boye ya moke oyo bandeko basalaki ba coller message ya papa Alphonse na ya papa Charles na ya papa Paul oyo ezolobela makambo ya réconciliation. Alors vidéo wana etambolaki na internet voire même ekeko kwea côté ya bandeko ya 3 égale à 1 et ba jeune musu bandeko partager ngo na ba groupe na bango ya WhatsApp ndenge to na ba réseaux sociaux. Alors eningisi mwa moke na batu mususu ya 3 égale à 1. Nakanesi audio oyo boyoki intro wana na ko chango boyoka ngo siko na intégralité nango parce que bino moko bomiyoke les nango mukuse bino moko bolanda boyoka. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Vérité sur vérité, la membre dissidence Kando Moni. Il y a encore une lettre moko signée par le président du collège. Dans ce canon, lelo, dans de la bino. Oui, comme mamaki, pour l'autorité de l'État. Kolakisa bango mamambo nyonso tu kaka ndenge omoni ba déclaration bandeko basali nde ba opéra mam na bango dissidence ntango ebandaka babandango bato tu bazalaka kati wana eza na ba vérité mon cher ba vérité somo eza somo na ebisa eza somo tangango panzango na monde mobimba la bantu nyonso tu ata banoki mbangiste bayeba. Paul aza chao aza ndoki. Barman wana tu batelemi ya kibokonza papa molimo santo tata simo kimbongo kiangani. Bandoki basali bapacte ba makila. Batata na bango bazalaka banzambe. Alors bango bana na bango basala bapacte balikolo awelela bakabola lingomba ekoma ba bien privé na bango. Muta za part na ye. Yebisa yo banchao bandoki. Bamelana ba makila. Bandimi bele bakenda kuna bayebaka te bayebaka ba vérité yango oyo ezala kati wana mon cher eza eloko ya bomba te regarde yo moko te panzango pena bato nyonso bayeba ba vérité donc ikamelo na miti okomi donc oza na ba groupe bakimangisa nyonso mpasi bazali komisela bango information moto mosu akoloba bon baleta oza na basignature tete na koskandelo basignature omoni ezaki format ezaki to na saisir on ba machine to saisir on ba machine
Et on a vu, sur le bito, on a scanné, moulai. Tout scanner la page de signature, tout ça, autre comme ça, format PDF, tout tigne de la bâtonnière, surtout base de information. Donc, bino, vous avez tata moli mon centre, il s'engage, boy, ba mambounyo, surtout, mamba dissidence, n'enge bandaka. De bazo bunisa tata moli mon centre, n'enge bando bunisa papa fuma mbanza, ba telemela kaye, n'enge babanda mamamna, ba onyo, surtout ba désordre, ba kota na ba confusion, milima bato telengana bato bakufa, bakena ba martyr ba innocent bato bakufa. Ikolo ba bato oyo ba ndoki. Ya obomba kuteza te baza ba tcha. Kandezo démonter ma munyo surtout donc vérité les vérités. Donc ya osamba kuteza te, aux informations au commissaire ngo pa muninga, commissaire ngo pa bandeko. Le reste est éthique bo mona ngo bo kozwango. Donc tout poudrier la mambo si la ramba la mort parce que Joe a nyoko li batu to ata batu ma confusion ata batu na retard ko corrompre batu et ata mbola mbongo na bakisi mbongo na kindoki soko liango sili ndasala pacte ba kila sa ba sermon ma kila ndako pa fuma long est-ce que kimbangisa ko sali kamwana mona papa simon mbongo ko sali kamwana foza ka ndoki donc aza démon. Et mon tata moli mosanta maloba na ya lobara ke Lucifer en année 2017 ou bien 2018 lobara Lucifer ba okanga na Angola. Donc Paul wana za ndoki pena cho ko déstabiliser mamne so tata moli mosanta ko bebisa milimo bana bat ko corrompre bat mbonga bakindoki wana soko liango kaka ba esi livina e baby nde yango moni bana mokoto wana ba perdra déjà ba perdra. Donc on a que sa vérité ba tout mingi ba kenda ba yebi ba vérité msu ba fana mandako papa c'est bon ngimbango pona ça ata bano ki mbangiste la kisa ba ngo ba vérité. Donc ça bomba te somme mon cher somme. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Nganisi batata mama boyoki mongongo ya ndeko na biso, mwana na biso, yaya na biso, leki na biso, makamba lobi. Mongongo wana akozala peut-être na ba 23 ans, 24 ans, 25 ans, nandimi te ka leka 30 ans. Zomona niveau ya kofinga batata minene parce que na minoko ya bato la kaka bana ba papa bana obozo ba bana ba o balimba ko ba 70 ans bazali ba o bazana ba koko ya ba koko bazali mais toujours na minoko ya bato bana alors tala mwana ya boyo o akoko zala koko na bango aza kofinga na niveau wana. En tout cas, nakanisi na kati ya makambo yo basalaki wana boyokinga lobi wana bato bazana ba tap to na ba messenger bazui déjà ba courrier wana baza kotambusa partout eza makambo aussi esalama nango déjà mingi boza surpris mingi pe boza na bino surpris parce que basala ndenge bokomona wana kochela bino na mwa ba video ya mkina kangisi wana eza makambo moko aussi basala yango déjà. Tant balobi ba post to ba mabise ba bimisi ba vérité likamwa sikeza na moté ce qui vraiment batu mingi baza choqué surtout ngai soki naza choqué te pona makambo wana oyo balobi ki ba bimisi parce na tangi na ngongo te parce que na ebiki eloko malongo da kuna déjà makambo déjà essayer salama parce que mingi boye bakate na makambo yo bakomi na makambo e monani na vidéo ya ba réalité makambo e salama wa présent impact mingi l'air bozo sala ngona bozo kansake oko komana yo batu batangi batu balobi eza na impact moko te koleka oyo e salami na bilili ndenge na kochela bino awa oyo bino moko bokomona ndenge na senga ngona bandeko ya 3 égale à 1 mbala mosusu boyela ka biso ba image bilili parce que tout le monde a kaka batu bazo loba mais boyela biso ba preuve. Boy la biso ba preuve ya makambo eza ko appuyer makambo bozoloba parce que ngape na ko fana na komi na ngai na ko koma na ngape makambo ngana lingi ngai na ko koma na nga mutu nyoso pa ko sala na yango akomi na ye atie makambo ya lingi
mais wapi makambo to ba image to ba audio o ezo ko appuyer makambo bozoloba wana. Alors na lingi na tshela bino moi babilimo parce que lelo yo soki boyoki bana ya boye mwana ya boye boloba éducation oyo mwana oyo azwi yango wapi. Nazana vraiment na problème na été ndeko wana azwi na kosengela en tout cas vraiment na sengela ke bolimbisi omoni mbala mususu oza na émotion mais soki totali ami yebi na été donc soki otoko sala tant que bandimi to sengele ka bolimbisi papa Simo Kimbangu ba papa balimbisa e pamba te ami yebite mwana ya boy place problème ezali soki lelo nazo sala vidéo oyo na ozala direct na okini gauche droite na lingi bandeko bo comprendre loko moko lelo oyo soki bomoni bana ya boye mwana ya age ya boye aza kufinga batata minene boye ba papa ya mokoto boka sema kamona azwi yango wapi ayekoli yango wapi makambo wana ayekoli yango wapi tango bino mona tosala ba mission tozoloba makambo tozako sala boloba azo pelisa moto azo pelisa mais botala parce que ceux qui peut-être oyebi to tala kanoka YouTube tala kanoka Jomak oyebite oyo ezali makambo eza na actualité sikoyo parce que mingi bozala mino ba ignorant donc oyebi évolution ya likambote okoyaka mbala moko bandi kokomento bandi kokritike yo makambo eleka kala yo zola musango bato balingi koyokana bato bazosala bo mais kuna makambo ezosalama mais yo loko oza no sous-informé donc omona kaka parce que mingi surtout ya 3 égale à 1 tango bokritika wana mbala mususu komona na otala na bia te basepelaka mingi nde kolanda ngai donc c'est normal que bakokoma mpe makoma parce que bato wana kaka bakomaka na ke kotala na ba page ya 3 égale à 1 namonaka ba commentaire na bango te et puis ba vidéo ya 3 égale à 1 même kuto eza na ba papa na kati omonaka le mususu 50 personnes batalango 30 personnes 100 personnes ba commentaire na bango eza kuna te soka talango azapango aye mbango pa ya Jomak atali vidéo ya 3 heures du temps, 2 heures du temps, na souka à commenter. Yo, boy na boy tout ça. Mais oyo yo za mundimiti. Oyo yo zo le kakuna ya 3 égale à 1 oyo ko kende ko tala o commenter o loba pe maloba ya kitoko o leki yango oye pa Jomak. Place na mona ka parce que so loba biso za lo na université. Toza ko pesa cours. Makambo nga na zo sala eza parce que mingi boza ko yekola y compris na yo mtozo komodo critiquer. So ko zo critiquer parce que eza ki bonzo tonde lati yo au commis mais yeba que tant kaka so tali makambo nga na lobby o yekoli déjà ekoteli yo ezala mokolo ekozonga parce que cerveau na biso batou et enregistra makambo sans même les savoir sans même les vouloir aucun jour au lobby makambo yekola ki awa lokola to mona ngona bande ko ebele oka ya ngona kutu même kutu na 26 tala makambo bazo sala okolobango sa kutu oyeba allez aujourd'hui exemple moko na 26 makambo so mona la ki ngote na Jomak oyekoli yango wapi na Jomak donc côté wana bo se préoccuper na binote donc de mona ngo normal parce que mutu azali kaka mutu mwana ya boye ndeko na biso mwana na biso leki na biso azwi makambo wapi parce que mingi eshokaka bino lelo mingi poko loba mwana wana makambo eza oyo esalami na sanzo tozana ngona 2019 zoma tozoko beta setebo parce que mingi bazalaka vraiment l'information te ba ebite nini zo salama nini eza koleka donc boko réagir kaka soki bomoni Jomak lobi likambo wa Jomak pe makambo wana oyo eza actualité mwana boyoki donc eza makambo salami oyo eza ko salama sikoyo azwi makambo wapi abandi ndenge nini abimi kaka boyoka mbala moko mwana na komi ndenge wana parce que ceux qui moi noyo déjà banda ba papa batiki biso to depuis banda résolution bandi na 2002 lelo boye 17 ans yango kala mingi te ko ça 20 ans donc moi na soka za ba 22 ans donc tango résolution banda na 5 ans donc azalaki peut-être ko suba na mbetu azalaki donc azayebi makambo pena bien te donc ye aye ko kutango ngena lo bana bato ba monaka motema pasi soko ba moni Jomak aza ku
loba makambu ya papa Paul, aza ko loba makambu ya papa Paul. Bomona monter passe na bakomoni. Bato bazo bebisa, to bazo salir image ya papa Paul na ba papa mususu ya mokoto. Bato wana ba ezui bango 17 ans pour basala ngo. Or to yebike ko tonga ezalaka pasi ke ko détruire. C'est que bango bazo détruire pendant 17 ans. C'est que ceux qui sikoyo, vous le voyez, ah, ezalaki dans makambu ya mabe, ezalaki a tête comprendre, en tout cas tête comprendre. C'est que botonga sikoyo, ko baby c'est 17 ans. C'est que ko bongisa, bo bongisa image à moto za combien de temps? 17 ans on a multiplié en attaque fois 10. Vous comprenez? Et comment ceux qui n'a pas 2000, ceux qui n'a pas ceux qui 3000, ceux qui combien? Vous comprenez? Et vous voyez tamoko mulai. Le quoi la misère ndenge zo sala mawana. Misère zo tonga mawana. Ils ont déjà la 7e année en haut. Vous comprenez? Ils ont déjà la 7e année en haut. Ceux qui n'a se trompé. Alors, ceux qui va détruire en haut. Ba panzango ba tonga mususu. Et ça va être 2 jours journée moko ba détruire en haut. Mais pour na ba tonga ba comme nesika ba komi wana et ça li ba mboule belé. De ngolo baké ko détruire et ça la facile. Mais ko tonga ko bebisa image ya moto. La plupart ya batu akomona mabe mais pour aloba abatami na sima ya caméra to na sima ordinateur azoko critiquer to azako koma. On a ba boy parce que na batu belé même il y a 26. Baza na confusion na mubulu na mutuna bango, bazoko kwa koyeba ko se positionner te. Et on a to ko sala pe be mission to ko lobela na makambo wana parce que to tala ka ke réconciliation. Ce qui na katina mais il y a 26 p réconciliation exacte toza et longo liloba mon côté toza na ba confusion oyo kuno komona azo militer pour na papa boy oyo kuno komona azo militer pour na papa boy oyo kuno komona aza na raison na le kamoko boy siko bozo zela ke bato ya 3 siko bozo zela bukola ba beti siffler bien bokei boy mais bitumbe ko bima mona tebi ke toza bato tango tata botaka mwana boti mitema na bango te omona mwana muso azaka kanda mwana muso azaboy mais bino so bozo éducation esika moko. Et l'ingolo batek so bato basangani ne bato mususu bakosila na ba conflit na bango yango bozomona même na 3 kuna lelo baza bango na bango mais baza ko swana baza ko yokana okomona be mission oyo bandeko bazo sala rateliki ko yoka kaka en tout cas botika ko loba bosala boyete tozoko boy même titre mona ki ndeko na biso papa Richard na koreki alobaki yango toujours qui en tout cas boye photo sala tozongela ligne wana tozo donc ozo sentir l'obéli qui bazala kimiate. Bato mususu baza ko tiola bango, ba mususu ko azuki bokonzi baza ko finga ye, ba mususu boye tout ça. Ba hebi yango bien. Ozomona, mais baza bango na bango, esika ke foka ba miel, ba miel ekwe akaka. Tozongi na likamuna zo loba, mwana wana komi ndenge wana ndenge. Est-ce que lamuka ka lelo ka bo komi ndenge wana azu éducation, azu matei. Ba pasteur tina ba ndimi mususu. Yango de réalité. Parce que biso lobaka makampo na kolobate. Yango de réalité. Et on a bisaki ndeko mususu na lobaki réconciliation bino mozoka réconciliation bino kansate ke à lire tozo kende et kozala sikoyo na posa ya batu ke ba décider batu ba lobaki bon sikoyo ngonge koki to sali réconciliation. To sito leka ke tapwala. Parce que ma kambo eko ko sala ke to ekokaki ko sala ke moto azala choqué amona ke to tisa makambo yo ya minene salama ba maman salolo atiki biso papa firma atiki biso ba donc parce que moto soka imaginer le kamamone na omona ke soki liwa donc liwa sani sakabat nyon so anto leki amo dans le kamba grave te o eko salama ke soki zo dépendre kaka na bat donc pour na kolobaki et pas toujours que même comme ça on a na lobaki que 3 égale à 1 na gouvernement ya Kabila biliaki bango bikoki na lobaki yango bien que eza susu ezo dépendre susu na posa batute tango makambo ekosila et ozana posa ya mutute et puis ndenge ekosila la ka nzambe mutayebi ye moko mutako akobeta ye moko mutako kobeta na lobite ka kobeta batu mais na lobiki ye moko mutako pousser yango akene ko komisa ngo esika wana. Et que la société na volonté à moto. Et que la société que po batu ba sali boté
Donc yé moko papa Simon Kimbangu soka monika ale esili. Vous avez à pousser un mot contre volonté, il y a biso bateau to vivre na mokili. Il y a un mot ça conseil dans le baki yo moi na papa Simon Kimbangu. Luka réconciliation déjà na bande ko na yo bozana bango na 3. To yo za na 3, Luka réconciliation na bande ko na bazana na 26. Po to zala na bien. Potango ngonga wane kokoka o eza ko susu ko dépendre na batute. Ozala suna problème te. Ozala devoir te ko kende ko sala ka ba cérémonie ya ba bolimbisi. Ozala suna sonité. Otala peut-être Joma ki boté les longia soni. Bo se tromper te et ko dépendre li susu na ngala ba makamona lo ba bo mona ke salama. Bien ozo kansaka soko ke par exemple na centre moni tala bato belé o tali makambo lobi ou bien soko na 26 o tali bato 3 lobi basi ba ko musika eza impossible. Et qu'on dépendre les sous na posa ya batute. Papa Simon Kimbangu. Tango ya zolo bake fin match sili. Ndenge moko eko salama eko zala ke bato ba kozala sous na choité. Ozomona bato ba kozala sous na choité za lokola oza chauffeur o tuti mutukuna ozo kima ba policier ba komi kolanda yo. Ozo ko kima o sali 2 heures du temps ozo kima to mona ngwa ba high speed chase na ba télévision na ba même na ba YouTube ezali ba policier bazolanda criminel azokima akokima ke kota kote moko bo tout ça nzela kuna est bloqué ba yo coincé ala suna exika aussi maté parce que nzela calé kuna rivière ayeba kite pou donc comme siko ki tant ba kangi wana zo dépendre sur na bango soki même ko boma place wana parce que asa suna place ko bimelaté et sili. Donc, à quoi pour moi, le rôle ndekete, sili asuki. Na makambo ezo salama. Eza la ba o bazana 26, o bazo bunda. Parce que batwana o bazo bundisa, bazaka kateke on a 3, o et comme partout. Match eza ya kufungwa masiko. Ezo dépend de le baki na yo mwana papa Simon Kimbangu. O ya solo. Ce qui est réconciliation. Luka ngo déjà place yo moniko za na ba conflit. Luka ngo banda procédure wana. Parce que tant que ça soumingité et vous avez la volonté à battre ndenge tout le monde ko mutwaza même ndenge za la babi ya lobaki mayele nyonso na lolendo ya mokili et vous la pamba et kimelo et vous la tete yemba nzembo wana nguya na bino na kolongolango donc mutu akozala susu teke o boye o sala likamuso la lolendo wana akolongolango moi no yo akomi boye parce que si on a d'autres qui ne m'ont moulaye ezali parce que moni muto ayoka facilement te muto akozala ozo yokanga mais ba monsieur soko bande ko yokanga lokwa netike oza ko se divertir pour likamba osala ezate o luki monika Joma ka bandi vidéo Joma ce que totala pour l'excellent pour la te ngaso na osala la vidéo eza pour ceux qui sili na suka au sentir eloko mona kata butema parce que nazo considérer que autres zo loba eza ya molimo. Donc, tant que si là, au monde la makambo ndenge mususu, ce que tu as les vidéos tina suka, on a garanti yo. Moi no ya komi bongo ndenge na lobby, matei, ezali matei. Parce que pour bon monde sika to komi musika, ezali matei. Oye komi si bano ndenge batu oyo ya 3 obozo mono ba komi boy. Na nimbola ndana no extrait oyo. Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra, verra. 2002, résolution ayée. Papa Simon Kimbangu a sali état de lieu et l'ingomanaï. Bah Kangi Mibeko, résolution. Au centre de problème, du Kambandeko Nabiso, Paul. Au centre de problème, du Kambandeko Nabiso, Paul. Et Bétissi Mabakou. To Sambusi Papa Kulutu. Azali Mwana Papa. Azali Bon. Ndenge kaka eza na Bible bana ya Salomon. Mutu asoki ezalaki nani? Salomon, non? Oui, Salomon. Salomon, 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 Salomon,
libota mibale tikalaki 10 bakei na 10 mwana kobokola na kati azalaki pire mwana te ye nde aza kosimba bakisi. Donc yango eza na bible yango mpe ezomona na lelo moyebi te ela mongumba montuko ndenge oyo ezalaka na kala yango mpe ezali komona na lelo oyo tozala mayele bilandalanda yango te biso Angola totie likia yango wana batata bamama bandeko biso tokolakisa bino ete Polo azali mwana papa kisolokele te. Tala nano pesa nga yango pesa na kopasula te pesa ngai cameraman azawa tala ozawa donc oyo eza makambo ya kosaka na oyo tala batata bamama bandeko na mukolo ya lelo lingomba bato bazali susu na besoin ya kosaka na komba tata simoke mbangu te lingomba se fongoli miso mokili se fongoli miso olio tondi te oyo kolobele kamba tata simoke mbangu papa simo zo sala bino bozo sala te bolobaki papa Paul akolonga na Angola te papa simo longo 10 points oh na Brazza ko kende te akei 10 points oh eximation au salami 10 points jikile au salami salami 10 points révision procès au salami et salami erodi akatundinga ikala yani kakwiza ko na kombo ya tata pe mwana molimo mosantu biso sushina biso ezaka kamize sila te mais sushina biso Paul lifwa alongwa na Angola objectif na biso Paul lifwa alongwa na Angola balinga te Paul lifwa alongwa na Angola ndenge toyoka kesa na kokangamela na Angola biso pe toza d'accord na mabele na biso satana akosakanela biso te avasa tine Paul lifo alongwa na Angola ndenge toye na nkamba toye kozwa makasi na nguya kobika na Angola na kobeba Angola ezali awa lokola toye pa tata nzambe akolinga teke Angola ebeba donc makambo mingi tokanga kawa na kamba soki tokomi na lufu tobosa ni oya tata nzambe tozui makambo ya Angola tokotsi tokomi awa munoko sukali kokoma kuna makambo tokangi tobosa ni biso papa toye na verite nyonso bomba mabe tolingi mabe kontine na Angola te o batu bakota nkamba te baya kotonga teke pona Paul makambo nyonso na Angola vasila Paul asala nini akangama wana esika roi azangi nde makambo toyelaki na kamba toyaki koswana na president du collège te toza na problème na yete me ba problème nyonso kezo ya poke sata na fandi na Angola Mampasi Mariano yenvuta imione Polo yenvuta imione Polo yenvuta imione Polo dela de papa mvuta mwana akuretuka Polo kwa mwana muno Polo kwa mwana muno Polo kwa mwana muno akoni kwa kuza kukwende 2002 résolution eye papa simoke mangu asali état de lieu ya lingomba na ye bakangi mibeko résolution au centre de problème likambo ndeko na biso Paul au centre de problème likambo ndeko na biso Paul et betisi mabaku to sambusi papa kulutu azali mwana papa azali bon. On pose la question sur Paul Kisolokele. Est-il fils biologique de papa Kisolokele? Mais pourquoi poser cette question si vous étiez sûr? La question ne valait même pas la peine d'être posée. C'est la preuve que Boyebi Ango Malam, qui n'est pas le fils biologique de papa Kisolokele. Si on appelait le monde entier, bah, on témoigner, moko, bah, yebi le bota papa ici, moki mango. Mais beaucoup ça moi. Mais pourquoi s'entêter dans sa vie quand on vous dit que tel n'est pas votre père?
votre maman, c'était celle-là. Mais pourquoi s'entêter vouloir absolument être le fils d'eux? Bon, si tel est le cas, pourquoi son propre père, qu'on connaît au nom de Dibouya? Ce qui cherche à Paul les Akana Pointe-Noire. Alors, à quel Angola, ce qui peut chercher, ce qui mini, au moins de la place où on a mis balai, n'a plus ce bac bangiste, zone rouge. Ce qui cherche à Paul les Akana Pointe-Noire. Alors, à quel Angola, ce qui peut chercher, ce qui mini, au moins de la place où on a mis balai, n'a plus ce bac bangiste, zone rouge. Même l'État a Zakolane là. Zone rouge. Donc, rouge est égal à Tangisarama Kila. Comprendre, hein? Tu donnes un Brazzaville. Mais, il y a dangereux Minginan. Est-ce que tu as aussi dans la Brazzaville? Tu le vois dans la Brazzaville? Tu le vois dans la Pointe-Noire. Angola. Parce qu'il y a comme là-bas, pour nous. Mais au début que tu as la Congo, on a pas Dieu donné. Mais ce qui va attaquer, on dirait que pas Dieu donné à la Côte. Paul, Pointe-Noire, Paul. Batatana ba maman, na mona campasse. Na viva kama lamute parce que na lala ko na ebite lobby li kamni ne ko yelanga kozomona engai na yebi mo yini azali ko laksaka nga direction nini papa Simon na papa zako bango mutu balukilanga makambo yo so mitolinga to yeba mutu nyoso ayeba vérité papa vraiment ko yebisa so papa Paul oza makila moko binope menga na sina lobaki na Brazzaville na sina lobaki na Pointe-Noire na lobaki na Kinshasa na mukuse Paul azali biologiquement mwana papa kurutu te mais ndenge ni na kolinga bango otali mais ngai na kilikolo na mati likolo ya nzoto na ngai za na valeur moko te na mati likolo ya nzoto na ngai nake kotala yango na molimo nakoki koboya papa Simote nakoki pe koboya papa Zakote. Héritage spirituel bapapa balobaki oyo bazali ba héritier spirituel ezali bano babotami na bamama o babalamaki. Alors na bamama o babalamaki ya liboso mwana liboso na mibali oza bakongo mukongo epa na biso na bakongo mwasi batangaka yete batangaka pe mobali pe papa Simo Kimbangu kianga wana ezali lokola pe epai na balibra bazali kotanga kaka mibali basi bazali kotanga bango te tina mwasi bakotanga ye po mite misala ya boye. Alors sur le plan spirituel na bao babotami légitimement bazali na droit héritage spirituel, c'est-à-dire ya liboso papa Simon Kimbangu Tangani et puis j'ai ngai na deuxième position. Mais les enfants illégaux, parce que papa Alphonse, Tangwana, parce qu'on respecter l'automne, frère Alphonse, Tang parce qu'on est dans la classe, ah on a bangirgir na Kimbansek. Tout ça comme on a baillé qu'on na mutuka. Mais les enfants illégaux, parce qu'on est dans Makol, papa. Papa. Ngai na tanga kelasi moko. Il n'avait même pas droit de combattre même dans voiture. Ngai na tanga kelasi moko. Na papa mayo na oyo atakolanda. To tanga kelasi moko na dauphin Lukibandila de firmer. On a lobby paix à son âme. Voilà. Pambata précédé qui biso na au-delà. Tango batako ya kutika bango na mutuka na voiture. Oh, ba José bazongo na te, ba Micheline batala te. Tozaki komona kaka ba ye batiki firmer batiki Alphonse Ntiabampumu. Les enfants légitimes, légaux. Les enfants légitimes, légaux. Les enfants légitimes, légaux. Hein? Ba mususu bazoka ndiko futelaka kusoki na kwenini pendant que sa grandeur akina bapango epelé. Andima bankuto avec beaucoup de difficultés. Yango wana na kozwa temps militaire pour permettre ba journaliste ba ye ba témoignage. Ndenge na salaki na Angola
ndenge mpe na kosala awa shuka nini. Je vous le dis, ceux qui bannisent, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yango komonaki président dos Santos asalaki invitation epai ya son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani ntango bakutani basololi. Papa Simon Kimbangu Kiangani alatisi ye monene ya lingomba. Yango nde bomoni preuve ya photo oyo mokolo président dos Santos ayambaki son éminence epai bakomi awa conflit na Angola esili. Donc yango oyo ce sont les démarches tozali kosala awa na RC ote ba autorité congolais bayeba entre Papa Simon Kimbangu Kiangani. Si je mens, Dieu que j'ai pris, Papa Simon Kimbangu, que moi je considère comme étant le Saint-Esprit qui me punisse, non pas seulement mon seul, avec toute ma progéniture, mes enfants. C'est avec une peine que je prends la parole, parce que je vais peut-être vous accuser, vous les kimbanguistes qui êtes dans la légalité. À vous entendre, tous les exposés que vous avez fait ici, vous nous avez fait comprendre que depuis 8 ans, les dissidents ne font plus partie de la grande famille des kimbanguistes. Mais seulement ce que je sais, que ces mêmes dissidents portent toujours les tenues kimbanguistes. Ils ont le nom kimbanguiste. Ils font tout des kimbanguistes. Et vous, les kimbanguistes qui sont dans la légalité, qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 ans? Ensuite, je me dis que toute religion a pour philosophie l'amour et l'unité. Et comme le linge sale se lave en famille, pourquoi n'appelez pas vous ces frères-là que vous lavez votre linge en famille que d'étaler vos problèmes au grand jour? Parce que à vous entendre, vous avez commencé par Brazzaville, vous êtes allé en Angola où vous avez obtenu l'expulsion de celui-là que vous ne voulez pas faire sa publicité ici, et aujourd'hui vous êtes à Pointe-Noire. Tel que je comprends, ça veut dire que votre démarche, c'est d'obtenir également son expulsion de Pointe-Noire. Vous êtes libre de le faire. Mais quand je vois la philosophie de l'Église, et si vous, les kimbanguistes qui êtes dans la légalité, vous œuvrez pour l'amour qu'a prôné votre père fondateur, je crois que vous n'aurez pas dû étaler vos problèmes au grand jour tel que vous le faites aujourd'hui. Vous ressemblez un peu à l'équipe de Mamadou Tanja, jusqu'au boutiste. Vous voulez à tout prix en finir avec les autres. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon d'aller à la réconciliation en essayant de détruire l'autre, alors que l'Église, je crois, la morale voudrait que vous soyez tous ensemble? Nakanisi bandeko bino mo utu kolanda extrait wana. Bo comprendre. Bino mo ko bolandi extrait wana bo comprendre. Et ce qu'on a mayele ya kibo moto, oyo ta mwa mayele ya moke wana oyo mutu nzamba pesa ki mutu azala nango. Okomona ya solo lobi ke tu vois comment mazolo ba ya solo. Donc banda 17 ans oyo musala et salami ya koteya. Ba papa baza koteya. Ba pasteur baza koteya. Ba nimi entre bango na bango baza koteya na. Lelo mwana ya komi boye. Boka mwana wana mwana impoli. Bino bozo kinena na ke pasteur mo bazolo ba wana to zala ko yokana. Te bo komisi bango ndengwana. Bo komisi bango ndengwana. Ozomona tangu yo zo sala mosapi boye 4 et misato yo ozo laksa kuna misato ezo tala pa ina yo. Bolakisi bano ya mikendenge bazala ka ba impoli. Parce que mwana wana tangu waza kozwa courage ya kufinga Papa Alphonse, ya kufinga Papa Armand. Papa Armand azana mwana oyo peut-être aza mukolo na ye. Bomona papa Denis abetaka musique, abetaka bombardo. Peut-être so ba telimbo ya kopusa na même ta pembente. Na kibo mutuka na nzoto bo ba kopusa na même pas pembente. Ozomona? Mais mwana ya lengwana aza kofinga batata minene boye. Oyo mususu ya kobenga ba koko.
yangona na ba oyo bino bolandi makambo wana ba du yango awa ozomona makambo wana ba du yango awa siko différence eza wapi entre bino bandimi oyo ya 3 égale à 1 mosusu nakoloba mosusu parce que lelo oyo lokola makambo yango eumeli bato ebele ya 3 ba comprendre balobi en tout cas totambola mabe ebele ba comprendre totambola mabe babata misiko bazozela ndenge nazoloba be na osala émission babidi bazosepela to bazoloba ozomona joma komi lokola voix ya ba sans voix oyo baza peut-être na 3 égale à 1 ozomona voix ya ba sans voix baza na sengo te batu mususu ba ya 3 égale à 1 basi ba comprendre balobi ke mate yoyo ese pesema ese bomi biso siko ba vandi baza kozela ba bia yango na omonaki tango ba papa bazongisi balobi objectif 2021 réconciliation ba wana ba sepeli oyo bazaka kuna ba sepeli ba komi ko partager ba nini wana parce que ba comprendre molimo nzambe zo sana kati na bango mais na kati wana ba ignorant pe baza ebele bino bokamaka te mutuka boloko la joma ka koleka libosa loba makambo pe eza ko salama nini zo sala ndengona eza te ke ponga na na misu mine ya komona te eza kaka tango toyoka ki ba papa misatu et tozana confiance na bango toyebi munene na bango toyebi ndenge bazali balobi ki batata oyo soki balobi likambo soki bino bo sali ndenge mosusu oyo bino bolingo sala na ekosimba te ekokende sika moko te c'est clair. Papa Fumambanza lobi na bana na ye bozale loko moko bozale lokola ba poala mbwa siko batikali bazale lokola ba poala mbwa te nini bakosala kosimba ezate lelo na moni bandeko ya 3 égale ekomi ba conférence na ba conférence pour na commission ya mise ba chaka komi ba che commission yo esimbi te bakene ko chaka na mususu esimbi te oh to sala boy oh to lingi sonité ekosimba te pour na simba te. Même si misé au lelo et sili, est-ce que vous avez que un retard? Il y a ma casse. Il y a que ça qu'on a côté. Lingomba mounene boy. Ce que vous avez lelo 100 000. 100 000 dollars. 100 000, on a 100 000 dollars on a. Bandimi angola va ça là on a 3 heures du temps. 100 000 dollars. Donc ça va bon avec change. 100 000 dollars. Vous avez 100 000 dollars. Les problèmes exacts que pour bon exact. Le problème est la discipline. Il y a batu oyo bazawana pona ko sala mosala ngo. Discipline utaka wapi na molimo na kati. Mutu azala nanu mundimi liboso. Mais eloko oyo sala ka ke mutu azala mundimi ba bomiango. Batu bako ben poli boye. Kufinga, kuchola bakambona nyonso. Mais mutu bino boche liboso wana ke yo sala mosala oyo. Mais aza déjà na zuwa. To boche na commission na boche boy siko bato wana baza na kimondimité na kati ayibi ke bon nga ba longola ki ngai siko soki bache wana lingaka ete soki ai makambo simbi ye mutakoza succès ala ko sala nyoso pas vrai now parce que kimondimi ezate na kati bazu 100 000 dollars ya ngwana pum allez yo muto a transport ne na pesa exemple mon comme ce soir papa yo muto za chauffeur hein mais ma kende kono ke no me ba sima chauffeur moteur est en bien. Papa, afukame. Papa, moteur est sala manœuvre, faut pas sala ngo mwana na ebi tata ngo boya ko sala. Et ça là que 100 000 dollars ba saka na tinsani, ba si ba sala commission ba biale. Et go senga 90 000 dollars pour na boya. Si ko faut pas longola sous 30 000 dollars pour chauffeur à sali boy. Chauffeur on a soka du yango aki kuna aki ko sala makamure mususu. Mbongo yo balongoli pona ko sala na ko ba bia conteneur ezana mboka boy faut conteneur wana faut basala wazong sa boy et na kati ona bato bazo luka ba salaire na bango baza ebele ti ezo koma na port ti ezo koma na nkamba na nzela déjà c'est longwe et fort nyonso yo bandimi basali po esala mosala ezo za la faible neni bandima ko décourager te. Neni bandimi bako loba te. Bako loba. Mais loko ezo sala ke ezala bongo ezali kimondimi wana kati.
zosala ngo na sens contraire. Or ndenge tozona kata lingombo toyebi molimo liboso nzoto tango molimo eza prêt molimo ezali na esika oyo esengeli ezala nzoto kolanda nango après nzoto kolanda makambo ya nzoto so naloba nzoto na makambo ya nzoto ekolanda ekoya facile yango bomoni neti na Angola ndenge wana bino okanisi papa Paul tanga komi na Angola abandi kaka kosalisa bango bantinzani apreparaki bango spirituellement bokomona vidéo moko na kocha peut-être soki na kole yango awa ekozala molai makasi mais na kosala nyonso même lelo te lobi te ntango vidéo ezokota na kotia lien ya vidéo wana bokomona na réunion ya bajeune ezalaki na 1997 wana papa Paul ye une semaine kaka mbala liboso boyoka enseignement aza kopesa na bajeune kimbangiste. Lelo par exemple moi na ndeko na kofinga papa Paul yo ndoki banini tout ça boyoka ba enseignement peut-être na kocha mo extrême kiawa et na sima bola l'intégralité nango na kosala ba système yo sona coller yango na vidéo na lien kaka po ezala te ke eza vidéo ikambo ya tata na mwana bayokani ekosalemela boye bongo yudangana abima victime ye moto atekaki nkolo yesu ene ya yuda biso nyonso toyebi ke barabas azalaki mobomi moyibi mobomi tout ça mais barabas azalaki mobomi te mpona koyiba bato mbongo te makambo mingi ezali na se barabas lokola biso na Angola wa baportugais na ntango bayaki mpona kokolonize biso kuna na ntango wana bana Israel bajuif bayaki kokolonize bango na baromain baromain bayaki kokolonize mboka na bango ndenge babelge basalaki na ex-Zaire kuna nazali kolakisa bino nalingi nalakisa likambo moko bokanga nanu liseso na lobi na bino ya nyama tozali kokende solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende kodebrouiller na motoki na bango baza na mbongo te bana mpasi po bateka mwa eloko bavivre bongo yesu kopanza biloko na bango bazwi baperte bamosusu bakotelema lisusu te anolo ozali moto ya nzambe te olanda malamu batata na bamama ntango yazo koloba boye baza na jida kolo yesu alobi ya solo nayoki makambo lobi mais soki oza koloba mpona makambo nasali awa ezali mawa mingi me ndako ya nzambe oyo bobebisi yango e na mposa na ngai bokoki kodétruire yango lelo dans 3 jours na kotelemisa yango zera alobi kwa tosali 47 ans mpona kotonga ndako ya nzambe oyo bongo yo lobi todétruire yango otelemisa yango dans 3 jours alors namoni vraiment bato bana réseau ozali moto ya liboma ozolanda nkolo yesu alobi oyoki makambo na lobi noyebi ntina nango te moto ya mayele alingaka baloba nde boye alobi nayebi ntina nango te yebaki nazali kocomprendre très bien asiliki botalaka likambo eleki wana place bakangaki sor ya jida botalaka likambo eleki zera wana siliki ale apesi mokongo abandi kokende ayebisi jida ye okolo yesu na olinga kolakisa biso asiliki abaluki akei jida ase permettre bana kosala nkolo yesu baremarke aye alobi me maître nkolo est ce que ezalaki nécessaire oloba nde maloba mabe ndenge wana nga nazobongisa mpona okutana na bango bayamba yo bayoka yo eke ye moto azali plus compréhensif na bango nyonso ndenge nini ozokisi ye boye botalaka batata na bamama yoka liloba nkolo yesu abimisi alobi jida fungulila ngai motema na yo kofungulila ngai mayele na yo te bajero ye bokoma liloba wana na français jida ouvre-moi ton cœur
pas ton intelligence. Okoma maloba wana ba jeune. Fongolela ngai motema na yo kasi kofongolela ngai mayele na yo te. Banda ntango wana sori ya jida bakangi yango. Jida pasengi bolimbisi te. Bakei na bango. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Lingombo ekokufa te. Ludi kikilu lingombo ekokufa te. Biso na bino tokokufa me lingombo ekokufa te. Batu miteme komi kobeta. Yesili ndenge nazomona lingombo ya soki papa aza lisusu te nzambe c'est fini. Aza na susi alingi lingomba kasi mutu etondi aza na kondima te. Lingomba ekomi lokola moziki esika bakamarade bayaka kokutana pamba te totondi na masumu. Miso ya molimo ezali komona susi te kaka miso ya nzoto koyiba mbongo ya lingomba kolia yango kosala ndenge tolingi. Toza komona toza koyela susu lobiko te tozoyela mbongo na bokonzi. Est-ce que ba réunion bozali komonaka bagene nga nazali ko bagene nazali kokebisa bino mokili alobi ezali kokufa lelo yo biloko bakolia alobi babongisaka yango lelo biso biloko bakolia alobi tobongisi te tozali kobunda lobi tokozala na nzala mokili kufi. Nani alingi lisusu lelo ya solo kosambela ekomi difficile. Mosala oyo bafutaka bato te mosala oyo otala bagene mosala oyo bafutaka bato te ofele okosala ofele bakofuta yo te. Eza ta na avantage te ezali moniokoli kasi bato baza kowela yango oyeba te likambo ebombani wana. Bato bazali kowela mpona bokonzi awa me mosala oyo bafutaka te. Bafutelaka yango te mosala oyo soki oponama mpona yango te okoki kosala yango te me bato baza kowela balingi bakoma bakonzi. Donc likambo mosusu eza na nsima wana po biso tozali komona te bagene totika kokota makambo ya bambuta muntu bagene. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Batata na bamama otala lobi nombre ya bandoki tokozana ngo na lingomba otala bango bana wana mike mutu bakotambusa lingomba lobi otala ndenge baza kobebisa bango tokosala boye mpasi. Solo ekutika la bele solo. Elukuta ekutika la bele lukuta. Tozali kokende. Zona boka bansenyema. Ozomona yona lobi mingi kat na biso tokomema ngambo. Différence ezali wapi entre na bandimi oyo baza kuna na 3 na bandimi oyo baza na 26. Il y a une grande différence. Tant tozoloba makambo ya ba papa na biso oyo baza na nkamba. Ba oyo baza na nkamba papa oyo baza na monkoto to na bo balobi ki tolingi bo moko. Bango balobi papa oza tata na biso kasi biso tolobi boye. Zala elongo na bandeko na yo bozala bo moko lokola ba papa ndenge basengaki. Matei oyo te akibiso parce que mutalakisa batu 26 égale à 1 eza kimbangi c'est normal boete ezali papa Simon ki angani. Ye mutalakisa ki bandimi moya 26 euta ki pai na ye. Ozoma papa tanga lobaki na kanisa tozali 26. Eza maloba papa. Na kanisa tozali 26 ditobana. Likambo ezana yango
ndenge papa représentateur auti koloba kolanga moko ekozala pate lokola bandeko bazali ndenge toyelaka mpona konzalisanisi oyo nyonso omoni eza likambo na yo oyote soki bolobi ete ngai moko bamosusu te 3 jours azaka ngai te 5 jours okoya ozwi ngai te okobeta suma bango me oza na likambo opesi na biso nyonso oyokani omona papa alphonse papa joseph papa sako bambuta fatiale mama micheline tozali ebele bapapa armand oza na likambo opesi wete mabaku ezala te tolobi boyela bongisa tata mwana mpe tata moni mosante amen bango baza bandeko na ngai lelo soki likambo eza na nzoto na ngai bango nde ya liboso bakotala mpe bakokipe yango eza boye te ngai soki nakimi bango bango mpe bakimi ngai ndenge tobotami kokabwana ekozala lisusu te pamba te bino bozalaki kosala na bapapa mais depuis le 16 abo bango bake kokangana kuna po bakata likambo na biso mpe batiki biso pamba te ndenge boza koloba biso bana tozali est-ce que boti confiance na biso bien boti confiance te banda na yaya nkotiaki tina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville na Angola tina poto mais soki bosali mabe baya ndeko na ngai nga na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpo na biso kasi soki toza ya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye tela place nga na telemi nga za mokuse bango nyonso baleki ngai soki nabombani na nsima ndeko na ngai esika okomona ngai nzambe alingi bongo bazala bongo po ete tosangana tosala mosala oyo nzambe solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende papa Simon Kianga ni mutu abandamo ya maloba wana nakanisa tozali 26 mokumba oyo tozali na yango ezali ya monene soki bokosepare biso tokozwa échec soki bosali mabe baya ndeko na ngai nga na kosepela te elakisi ete boza koprepare échec mpo na biso kasi soki toza ya kokangana réussite ezali eza boye te eza boye siwe bamisusu bandimi oyo bayokaki balobi papa biso tokoapuye kaka wana ikompris neti nga jo mak boye nakolanda kaka maloba ya papa papa ye moko alobaki soki olobi ya kala loba mpe ya sika olobi ya sika loba ya kala sikoyo ya kala ntango papa abandi mosala na ye na reine ya papa Simon Kiangani na ebandeli alobi nini soki bosepare biso tokozwa échec kaka lelo bino bozoka ba message contraire lelo ozomona ntango na nkamba kuna boyoki bato ya Angola yoka likambo grave bandimi ya Angola basali délégation bake kofuka papa balobi papa pai na biso tolingaka te ko po mise esila priorité na biso ezaka makambo ya mise te mais biso tolingi papa polo fo akangama donc babengaki satan fo akangama na Angola fo akangama moni eloko bazobundela yango na fo akangama papa azwi exemple ya Salomon ndenge boyoki wana ke mwana mosusu azalaki pena mwana te azalaki kosimba bakisi batu na sese banoloba polo dibuya polo ozomona
papa abina tangi na komba mututé papa pekisi bango te mais alobi na tangi komba mututé mais lokola bango baza pe mikolo ba comprendre que awawa eza makamba papa Paul mais le même papa boyoka siko extrait na ko tshela bino le même papa tango boyoka makambo biso ba joma tozo ko appuyer ya papa Simon Kimbangu Kiangani o ezo laksa munene ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa lobini délégation ya bangolais papa Paul a mis délégation ya bangolais na Nkamba na Zalaka na voyage wana yana ba makambo mingi o bino ngona ka joma kazolo ba to azo sala eza o ngamo na vivre eza teke ba robet la ngama solo boy botsa ngamo ko na vivre nazana ba archive ba nini tout ça na vivre on ngamo papa y na délégation na moni papa mbanza ba nini tout ça et papa Simon Kiangani azalaki liboso wana pona ko tambusa bandimi Angola na ba kilongo nyonso bakina ya mama mwilu batamboli ba kilongo nyonso tango ba komi na kilongo ya papa Simon Kimbangu bakomi na kilongo ya papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu Kiangani afuka mine bozo mona na video wana papa Simon Kimbangu Kiangani chema bolongo na se papa Paul chema bolongo na se biso tozalaki wana papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo santo oyo yo muta 3 oganga ka ye kaka yeka bosuna ebite na lero wana azaki na nzambe te ou bien ndeni boyoka makambo nzambe molimo santo alobaki parce que na baka débat ya oyo nzambe te wana ezali débat moko eza nango bato tanga basala ba débat na lukuta ba kosaka zomona mutu ya mukili andimaka na ye nzambe te soko mutu azoganga aza nzambe eza lukuta flatter eza lukuta mutu andimaka nzambe te papa Simon Kimbangu ba bomiye kolo yeso ye ba bomiye donc kaka o ba teke papa Simon Kimbangu ezaka ba ndeko na ye ba papa ba mabanga ti lelo tozana problème ya ko avaler ba papa na munene na bango yango to sala o to sala ozomona mutu andimaka nzambe te soko mutu ata passer azoloba papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe pa ya bato ato ekoma nzambe donc ezalo kwa neti papa eza komone yango wana Simon Kimbangu Kiangani molimo santo ozomona neti bato nsuba na ba kombo neti ebi Mobutu CCC ko kukungwendo wazabanga donc ezalo kwa neti papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santo donc na cadre neti ya kombo mais na cadre lokwa ateke ke nzambe penza ezana ngona mutema nende ngona te azo kosana ye eza bongo te eza na cadre ke kombone yangwana sikoya ngamba msuba zoka problème soko lobika papa Simon Kiangani te si ça kombone bien na cadre ya ko si ça kombo po eza kombo kaka wana na batu mingi ba kosana siko boyo ka siko na leo wana azalaki nzambe ou azalaki ndeni ana eza question pa ina bino soki bozui réponse boko manase wana papa Simon Kimbangu Kiangani afukami papa pour la fukami wana papa a sali prière azo solola na papa Simon Kimbangu akoko na bango ayebisi alobi papa tala papa Paul makila na yo menga maku mavandi kuna papa Paul ye mama Mimi bango yo bavandi wana baza na Angola tangu nyonso bakozalaka na ba difficulté yo kaka libondeli na bango po baza na musala munene kuna musala ya munene oyo epesamela bana ya bato bamoyo yango pasi omoni makambo na lobia soki nakomaki yango ekozala doute bato eza solo eske azoloba makambo eske eza solo naza na video nasalaki mpe traduction na lingala ale bolanda ngo solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta tozali kokende eno luwindi bisabu bivyokele kala maana matulomele bikotu tenskula makokwansa jone kiasikia kingi menga bo bampangi zetu bavoende kuna papa Paul mama Mimi dina tubana ngolo zampa kadi sampe kijeni kina yao kuna salu kiampasi kia bana kwa bala babantu bamwino kiampasi kana tembo ikuiza ifika yetu enzo umenga imundungi nge mfumu yisu inkubilwa nge kukondolo umako
Tanza so balombanga sambu ikawatapulanga sambu biao. Satu setu luze bizo kenkaka kimbangu. Sima ya bosilisi kuna na kilongo ya Papa Simon Kimbangu, délégation nyonso etalesaki mpona kokende na kilongo ya Mama Mwilu. Bon, makambo nyonso tokolekisela ngo na libanda. Papa aza kozela biso kuna oyo aza na problème assemble na ye na libanda. Tokoti na kati osimbi nzoto tobimi toyokani Pomoni? Ah, biso totambolaka ndenge wana. Nalobi likambo na prouver yango. Siko yo mondimi oyo oza na 3 égale à 1. Bato bakei bakomi makambo ya buzoba ya lokuta ya pamba pamba. Combien de fois papa Mabiza kokoma makambo basala ba conférence basala oyo nyonso fo basala déjà okutu basala na Angola na Congo Brazzaville ba kwa soni nembola nene extrait wana ba journaliste ya kuna ba biso moni so ba bolole benene oyo za makambo église apparemment bino abi mais église philosophie nango eza bolimbisi pardon mais bazalaki humilié balaki na soni papa ele bazalaki papa akele azalaki bango nyonso bazalaki ozoka biloko wana ya wana bino bolobi peut-être we bakate résolution oyo esala penda nini na bato ya 26 oyo bazoloba bomoko parce que 26 eza kombo église te to répéter makambo parce que bino bano boye bozo botama boye baba vraie réalité résolution esakanela ba papa misatu oyo ba kimbangisa ba nzambe na biso ya bozoka ba journaliste lokola mambo oyo Ozomona azo loba makambo ya ndenga na bi bana donc ba papa bazalaki na ba bana moko illégitime bana illégal azo teya donc bazui 17 ans pour kopesa ba prédication ya ndengwana bazui 17 ans pour koloba makambo bazoloba wana obozolanda wana siko bino bodui yango ozui uniforme obeti vert blanc yo mamo keye biso bana ya Papa Simon Kimbangu kiangani ingeta to gagner bango biso lingoma na biso ya Molimo Santo soni botala kaka pona ko lakisa ndenge milimo ya bato ezali ndenge zo ya kobeba yango na freinage oyo zo salama bino kasi lingomba ya monene boye ekolemba na kosilisa ndaku lokola mise wana lingomba eza na ba millions ya bato ozomona lingomba eza na ba millions ya bato lelo ekomi inauguration en 2021 sikoyo esali combien de temps sikoyo pour calculer ce qui misait et qu'on ça peut-être 8 ans 7 ans sikoyo baki ça les sous pour qu'on ça la projet monsieur par exemple le ya aéroport et qu'on soit combien de temps baki ça sous 10 ans monsieur sikoyo tala âge na yo tango nini oyo yo komona pe na misu na mona ke tala makamoto sali tala sika to komi yango moni oyo nyo so sala ni na lobakawa mingi on dirait que ça la passage vide toza ko appuyer makambo yo mais comme ma biso to kende ko ça la passage ya vide o bilaka ba papa ba lakela ki biso to mona ngote yango na lobi réconciliation bozoka réconciliation eza et puis kozala nanko na Papa Simon Kimbangu et kozala te na volonté ya batu ba décider que bon réconciliation te tango wana eza koyande na bana bibi liaki bikoki ekoya ekosalama parce que nzamba kosaka te papa diange na lobaki ayebisaki bana na ye ke période moko ekoya période wana ekozala ya pasi mais ekoleka et oyo ekoya nsima wana ekozala bato nyonso bayebi yango oyo baza na molimo pene ya nzambe bayebi makambo oyo ke période ekoya période moko ya malamu ekozala oyo nyonso ekoleka eloko kaka yo etant que mutu okoko sala oyo na conclusion ezali kaka ke yo mutu za na bongisa relation na yo na batu oyo baza na mokili parce que babi mutu ya nzambe rôle kaka koko sala yango na ya koluka kimia esika azali ya kote ya pe batu mosusu
bakoma lokola ye pona kimia. Quand ça que yo mutoko komisa kimia na mokili, mais ozana no na kimia te na bandeko bazana même na katenda ko na kimia ezate. Oza ko ignorer ba misusu ba wana te, baza botse. Non, kimia ko yate. Oko kende pe pa imoko te o banda ko tourner kaka wana. Boko sala ba réunion après ba réunion, ba commission après ba commission, commission boy boche ye to chabwe. Ah tata na kwa saka na banque ye mutako suggérer bien. Bocha ye. Soki na kate molimo. Eloko na kati kuna ezate, eloko ya malonga ekosala mate. Bobo sana baba kambo bato baka ye papa simoki mba inge bato ba ye papa simoki mba okianga. Eza biso boy ba Jomak. O to yebi toza na respect. Omoni makambo mwana wana lobi, bino bokanti bato baza na 26 o bakolo balokola ye bazate. Tamsu koleka. Mais pas nini? Menga par exemple ngana ya na zolo bela ni na zolo bela boy. Vous avez monté dans le plan, le ndimi pénal au bac. Vous avez parce que tu as la discipline mon boy. Tu yebi mon nene et ba papa. Tu as la discipline mon boy. Yo mutozanga discipline. Vous avez la vie na mutu. Tanga aussi là au coma. Yo Jomak yo zela. Yo zo. Nena baka zoba ya mutu mwindu amona ka vraie punition on nzamba ko pesa mutu et da bomé. Abuga makolo. Balongole musala abandoko souffrir comme ça le bien oh yeah vous avez mon ami quoi parce que na ba bino wana ba faux punition pa nzambe ya to zana position to zana ngo parce que ebiki na zana musala ngai na zana makamu na ngai c'est bien nyonso zana ngwana eko silo na minute ne ba ki mayele na yo na lolendo na ba nyonso zo mona ko zana pouvoir ekolongwa ekokoma zéro omoni pena ko komi zéro omoni komi pena ko za sous na pouvoir mon côté ozomona parce que nzambe atika la kaka nzambe mwana nzamba changeaka pamba te azalaka te lelo akozala boye lobi kuna kozala boye lelo akozala boye lobi kuna kozala boye et puis muto azana molimo ya nzambe na kati bo sentir constance moko boye. Nous avons le biso awa ba Jomak to sala makamudo sa constance. Et puis ceux qui na lobby likambo, boka sate na loba ngona ba sentiment na ngamoko, eza parce que na ki esprit yebisingango. Et na ko vanda ngo ceux qui na moni yesu na bimisiango. O nazo bimisawa, ya mo mona katanga na loba makambo mona ka et salami ko? Jomak loba ki bato ebilengo mi salami. Voilà. Ne ba yeba ya ngwana. Alors yo mutu ozomona roi netike ngana ko na bi réconciliation bolinga te réconciliation ekozala bozele la ngona ndenge ya bino bozomona la réconciliation bato so ba fandi na ngamba fandi na bia siko to akoyo kana tendeni siko zela bon tala siko ya ko ndeni moi siko ba bosani est-ce qu'on ndeni bon yo poza ko finga mingi o kasinga na finga parce que mkoana ay to solo la siko Nzambe azana maele na emususu. Zomona. Yona lobi sili sana ndeko na yo. Et puis dans logique moko normal. Yo mutu nzambe okozala normal mana ba problème. Kutu o mususu ki lem suku place kutu problème ekozala te. Batu ya mokili yo ba betaka musique ya mokili. Bazo yokana. Bazo zale longo. Zomona. Bazo solola. Ba politicien. Ba bebana omona lelo to moni Donald Trump. Na mutuna ya Corée John Holt bakomi elongo bazo sala makambo ensemble ba kaka batu ya nzambe mosusu mona cousin na yo balingo mezo pekisa yo ke soka kenaka na 326 ko yanba yete ko sala boyete mais les lingomba ndeni siko yo moko etant que muto zo mona teke ba freinage zo utakuna ke po sala makambo ebima na mukili boye le kola côté wana eza négligé to kozala na suka na retard soko zo mona teke na munene ya lingombo ndenge ezali na makambo oyo toza kosala na niveau tozosalela yango tozosala na niveau ya CP na ya C suka na retard ozoka suka na retard na ndenge osakana te ke na centre d'accueil okende komona namonaki video moko wana eza na YouTube wana video wana peut-être nakotia mo extrait nango soki na oyebi kozwa video wana omoni jeteki bazo sala répétition mais tala sima ya jeteki mire pola mi wana kaseda papa batika biso za kina ndengwana est-ce que batona ya jeteki bana conscience te ba yeba ke
tika tout ça la moi bantité na tout ça la moi crepsage genre na mire na biso tout ça la mire kitoko tout ça propreté pour moi na kitoko na miso ya bato ta kati ya Kinshasa na 2019 2018 2017 même vous avez 2015 ans lingomba ya munene bo o ba biki na kati ya centre na ke bo ça la fait répétition mire salité Zamba na Niangara na paroisse ya Niangara tala ba image oyo zo mona lenga zo mona o mo so bono Niangara paroisse ya Niangara Zamba mais tant papa pour la zalaka kuna yango mona ngambu ya mai wana bateka ngote to ngana zalaka to bundela ngo colonel moko banda ko ya po somba isika wana to clôturer mobulo ebimi botikali nango atako to entretien pa mbezate eza Zamba uzuma biloko wana to musika ya kosangana kutu te soko comparer na dimension na munene ya lingombo ndenge ezali yo zo mona lokwa neti ke soko osilisi mise on dirait eza victoire te retard ya kosangana te même ate si na 2021 même 2010 mam suka na retard ya kosangana te tango bambanza zoloba totonga nkamba soki tozwi freinage eza te mpo bato bazangi mbongo ezali mais mosala ya molimo esalamaka bato fo bazala bien na molimo mpe bazala mpe bien na kati ya molimo yango wana esika yo tata to mama oza na 3 oza na 26 kanisa likambo oyo réconciliation nga nazoluka réconciliation nazela babeta sifflet ou bien fona bandango nano na muto oyo nga na ye toyokanaka te natika ba polémique natika ko militer nga nazaka na papa nanga même na 3 kuna eza ndenge wana bamisusu baza makambo na bango po eleka akenda na papa Zako bamisusu akendaka na papa Mbenza bamisusu akendaka na papa boy si ekomi ndenge wana ongona papa Mbenza kuna aza na mwa groupe na ye moko ya bato bazalaka bango ka papa Mbenza Écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Aizole bino Jomak na Kimbangu 21. Soko sepeli na video oyo, pe olingo tala ba video mosusu lokola oyo. S'abonner na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuno ko rater le côté ba message à papa de ngenda, musique kimbangiste, ba kilt. Makambo ndenge na ndenge oyo ko lendi sa kondima na yo, s'abonner na page na biso ya YouTube. Kuna en tout cas oko sepela oko mona makambo mususu nano monate parce que biso a to la système ya vérité pour les sans tricage. Kimbangu 21. Kimbangu 21 is number 1. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 21. Njomambo. Vous êtes sur Kimbangu 21, number 1.